awa di awa déjà eza ya kobeba direct de bonhomme awa na de bonhomme eza ya kobeba makasi masasi ezobeta na de bonhomme awa na de bonhomme en direct toza wa sikoyo na de bonhomme ezoleka sikoyo na de bonhomme awa si blessé, hein, si blessé. Gouverneur Nabino wana Kisasa wana. O bachaye na mama Marthe. Pongi ya ndenge wana bandikolangai. Na bandikolangai. Na mona ba gouverneur me. Waneze ebembe hippopotame. Babi akoba neka kula na botel. Jantilingo bilateka ki na kesi $800,000 pour ba futa ba ya $800,000 wana atiango na poche atiki kesi vide. Sope ba kaboni na mama Marthe na ebite. Po bango balingi omona dollar te. Balingi omona devise te bande konangai. Gouverneur Rabino wana so bumba. Bilala. Bomoni bokomi na suka. Bilala. Total lenenga zolala. Bana renyo. Dans la poteau courant, dans la poteau ya courant. Vous cassez le cousu, lancez la poteau ya courant. Minerval ezeki cher. Papa tali boza 5 na kokalanga tali bo vanda to le amatembe to kalingina mwana nsemi. Mwana nsemi nani? Ba poisson mike wana. Mo ba lambi pondu atena frisel. Frisel? Ah, frisel. Ba mabunda mike ba tsaka mo mupiku wana. Ozo santi. Papa so moni amove muko ama possibilité. Alambi ndunda atie Bible. Bakalingi Bible. Moi ba mabunda mike ba efungwa maboye wana. To be ngo Bible. Tala ni soki pona nzambe te après la vie oyo si etianga mobese soba oyo soki pona nzambe te bashok nazwa omoni pusu oyo donc pusu oyo eza na salté bato pusu batiki yango awa bazozela ere koka baya kobwaka yango na bakanifo mosusu toleki yango kuna. C'est un peu ça, c'est ce qui se passe dans ces pays. Yango eza na salité vandiawa eza misatu musuto tika on a sima. C'est triste. Nazo exemple ya limité awa. That's pour ça nos émission. Na na epsaka bango boy. Au moins toza na 6 bandes. Hein? Dans la 6 bandes ya aller, 6 bandes ya retour, na 2 bandes to benga ba. Oya mike ya sima na biso na bosani kombo na. Ba petit boulevard. Soki to lobi boy. Poto limité embouteillage na Kinshasa. À partir ya 18e. Si première rue. Natongo de 7h à 9h, c'est supposé parce que
nous va déplacer les biso ville té. Ville nous sommes va concentrer boy. De 7h à 9h, c'est censé que batu va ke misala. To lobi to sur les 6 bandes oyo. To pesa ngo direction ga moko et que les gars boy. Bato ba ozonga boy pour photo chaper bano ba ke de classe na unikin, ba université monsieur za na ba limité. Bato ba ozonga boy de 6h à 9h. Vas-y, va petit boulevard. Vas-y, va petit boulevard. C'est-à-dire que 6 bandes et kende, 2 bandes et zonga. Amoudé je vous en. Na limité. Pour limiter comme mutu kwa longa 18h comme ma première, il faut ça à 3h. Si quoi on est au sali bongo de 6h à 9h. To sali pe sikoyo de 17h à 19h, 6 bandes oyo et comme il y a rapona kozonga 2 bandes oyo mike nde esa nini. So to ça voilà na pesika ya pour projet ngam na na projet nanga. Na ebi ndenge na bongisa ki pona limiter, na ebi ndenge na bongisa ki pona université. Mais ba yibi on. Ba yibi mais ba ça il peut bien té. Mais il a dit que c'est-à-dire que bon c'est le logo à mutu. Mais bon ça le tala buzoba. Et comme il faut faire ça émission il faut donner na moto soko mais il ko na mutuga. Na bengo na bi vite na komate. Moni mboka na bino. Muntu alali kolo ya mutuka na embouteillage. Et pas dali. Gouverneur na bino wana Kisasa wana. O bachaye na mama Marthe. Pongi ya ndenge wana bandikola ngai. Na bandikola ngai. Na mona ba gouverneur mais waneze ebembe hippopotame. Babi akoma neka kola na hotel. Jantilingo bilateka ki na caisse $800,000 pour ba futa batu ya $800,000 wana achango na poche atiki caisse vide. Sope ba kaboni na mama Marthe na ebite. Po bango balingo mona dollar te. Balingo mona devise te bande konangai. Gouverneur na bino wana so bumba. Bilala. Bomoni bokomi na suka. Bilala. Total lendenga zolala. Bana renyo. Muto problème nini? Ozolala ba pongi oza gouverneur bazo filmer bino tanga nimba. Tala muto ebeti tala. Gouverneur o makamu nini oyo nzambe na ngai. Tala niveau ke yi. Mumbai. O makamu nini oyo. Kongo nde mboka ngo mokengeli mboka ngo mokengeli Léopard. Botala mwana wana botala ninga azokanga ye akangi ye bozomona o makambo ezoleka na 24. Ça me fait très mal au cœur. Nazo seka makasi a bloqué maman wana kwa pesa akomosi iwana komokende naye ale atiki mama wana oyo akabeli deja ale tala ninga chembongo ali akili botala ye Iwana azozonga deja botala mouvement ya mwana ana ali botala ye akangili susu akangili ozomona mwana azoyekola kiyake dans le vide ale a bloqué étudiante kuna kidi bakao asko ayaya akomo fongola saki bozomona makambo ezoleka na mboka oyo azwi oyo mosusu alinga kabela ye tala ye afongoli saki apesi ye bomona ndenge mwana ndenge ayebi kobatela mbongo na ye ale atie na chaussure bozomona nazo exemple ya limité awa dans ce salon émission nana ebisaka bango boye omoni toza na 6 bandes hein dans la 6 bandes ya aller 6 bandes ya retour na 2 bandes oyo tobengaka ba oya mike ya sima na biso na bosani kombo na ba petit boulevard soki tolobi boye pour to limiter embouteillage na Kinshasa à partir ya 18e ti première rue na tongo de 7h à 9h c'est supposé parce que
nous va déplacer les biso ville té. Ville nous so va concentrer boy. De 7h à 9h, c'est censé que batu ba ke misala. To lobi to sur les 6 bandes oyo. To pesa ngo direction ka moko et que les gars boy. Bato ba ozonga boy pour photo chaper bano ba ke de classe na unikin, ba université monsieur za na ba limité. Bato ba ozonga boy de 6h à 9h. Vas-y, va petit boulevard. Vas-y, va petit boulevard. C'est-à-dire que 6 bandes de kende, 2 bandes de zonga. Amoudé, je vous en. Na limité. Pour limiter comme il quoi longa 18h comme ma première, il faut ça à 3h. Si quoi on est au sali bongo de 6h à 9h. To sali pe sikoyo de 17h à 19h, 6 bandes oyo et comme il y a rapona Kozonga, 2 bandes oyo mike nde esa nini. So to ça on a pesika ya pour projet ngam na projet nanga. Na yebi ndenge na bongisa ki pona limiter, na yebi ndenge na bongisa ki pona université. Mais ba yibi on. Ba yibi mais ba ça lipe bien té. Mais il a dit que c'est-à-dire que bon ça le logo mutu. Mais bon ça le hôtel la buzoba. Et comme il faut faire ça émission awa, il faut doit na moto. So comme il ko na mutuga, on bengo na bi vite na komate. Moni mboka na bino. Muntu alali kolo ya mutuka na embouteillage. Et pas dali. Gouverneur na bino wana Kisasa wana o bachaye na mama Marthe pongi ya ndenge wana bandikola ngai na mona ba gouverneur me waneze ebembe hippopotame babi akoba neka kola na hotel Jantilingo bilatekaki na caisse $800,000 pour ba futa ba ya $800,000 wana atiango na poche atiki caisse vide sope ba kaboni na mama Marthe na ebité po bango balingi omona dollar te balingi omona devise te bande konangai gouverneur na bino wana so bumba bilala bomoni bokomi na suka bilala total lenga zolala bana réunion problème nini ozolala baponyoza gouverneur bazofilme bino tanga nimba tala mutu ebeti tala gouverneur o makamu nini oyo nzambe na ngai tala niveau kei Mumbai o makamu nini oyo Kongo nde mboka ngo mokengeli mboka ngo mokengeli Léopard botala mwana wana botala ninga azokanga ye akangi ye bozomona o makambo ezoleka na 24 ça me fait très mal au cœur nazoseka makasi a bloqué maman wana pour appeler akomosi wana komokende naye ale atiki mama wana oyo akabeli deja ale tala ninga atie mbongo ale akili botala ye wana azozonga deja botala mouvement ya mwana wana ale botala ye akangi lisusu akangi ozomona mwana azoyekola kiyake dans le vide ale a bloqué étudiante kuna kidiba kao asko ayaya akomo fongola saki bozomona makambo ezoleka na mboko oyo azwi oyo mosusu alinga kabela ye tala ye afongoli saki apesi ye bomona ndenge mwana ndenge ayebi kobatela mbongo na ye ale atie na chaussure bozomona mama bozali komona bazali ya kokufa komona ye mama Magina Nizayawo bondi melaka ke déranger sali pasi population azali komituna nini nde ekomelaki ye eloko nini ekomaki landa lisolo mama Magi afandaka na avenue Lwila numéro 104 na komini ya Selembao pembeni ya hôpital ya sanatorium babomaki ye pa ya mwana mobala bozali komona boye na photo mwana mobala ngo kombo na ye Pichu
Pourquoi bobi na Kinshasa ba pichu nyoso ba koma ba pichen. Pichu abomi mama oyo. Tango abomi alinga bwaka ye. Ndeba na moto na bat bandoleka pemeni ba moni sispe babi. Oh papa, yo wana nini kuna? Oh, incompréhension. Bekolobe, benga la police. La police ye etiende ko maboko. Ba kanga kandeko pichu te, ba kangi ye po. Ba kutie na ebembe ya mama Magi. Ndeko pichu basambisie a se retrouver na parquet ya Kalamu. Mais comme tango famille ya mama Magi bazali toujours koluka pour que kaoyo vérité yebana raisonner babomeli mama na bango bakende be na parquet ndeko pichu azate alimwe otonini. Donc comment mutazaki na parquet abima c'est que bato basala kawana bayebi dossier ndengeni babimisiye famille leli ezali inconsolable na minute oyo bazali kotuna nani nde akimisi nde kwa bomaki mama na bango. Est-ce que ezali magistrat? Est-ce que ezabat basala kuna? Est-ce que famille ya mama Magi baleli pa ya ministre ya justice papa Constant Mutamba makamboyo yokutu okoka koyoka mwa tana matoite. Il faut kokoma sur place kuna na parquet ya Kalamu koluka koyeba nani nde akimisi mutabomaki mutu. Famille ya mama Magi balobi bakoyoka ta par justice et salama po balobi état de droit yoka communication na bango. Likamba ko kamwa dossier sali 1 mois na parquet na sima nango bakimisi mobomi wana na komba pichen asa kudata na po ya Magi te sikoyo tokosuka na bano wapi bozo kimisa mutu likola $2500 na yebite mbongo wana mama Sara okosana nango nini papa Mutamba message pa na yo papa ko lala te na dossier oyo soko lali na dossier oyo papa bakobomilo musala papa na ngai mutazaye na Valer te paka Kalamu mutazaki na dossier oyo Sara Malundama azimbongo na famille ya Pichen akimisi mobomi bakimisi na bango ye Magi ti lelo azaka na moke bana ya mama Magi pe bazanyi maloba te babakisi boye. Mama Denise pardon mama bana yoka mawa mama na biso na kobokola biso papa na biso akufa bese papi oyo ko bela biso mama na biso ministre ya justice papa pardon yoka mawa po la biso toza place monsieur rokimela te maye la biso suki mama Sara loba yo za mwana mwasi te loba yo boti te to bota te pasi oyo kisi biso soki yo moni biso maye la biso soki me ya nzambe pa zali mutu bakanga na parquet alimwe makambe maicha Constant Mutamba mafuta yango papa koma na kuna landela mutu nyoso bimisaki ye ausambwa et normalité mutu babomika boye bakangi ye ale bino bokimisi ya nini heke yo ya mama Magi oyo balobaki ke Monsieur Papin Nsumbu Kengebeni abomaki ye Maître Jean-Bertrand Tokoko Makese oyo azali bongo avocat ya Monsieur Papin Nsumbu a expliqué boye ke mama Magi akufaki na crise cardiaque babomaki ete boyoka ndenge ye moko alobi. Monsieur Papin Nsumbu n'est pour rien parce que abomaki mama Magi te abetaki ete atorturaki ete bazalaki pour vivre tout en étant amoureux na amoureuse bakutanaki na hôtel passé ba rapport sexuel à l'issue ya rapport sexuel nde mama Magi ayokaki étouffement jusqu'à ce que étouffement wana ememaki à la crise. Tant que ça la crise, mon client était de bonne foi, m'a mené dans l'hôpital. Et tant qu'on m'a dans l'hôpital, à Koufa quitté, elle était encore vivante. Contrairement, dans la vidéo, boloba kike ba monié alongo boaka corps à maman Magi. Maman Magi, elle a été acheminée dans l'hôpital Ouana. Elle a été acheminée d'urgence à l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium. C'est là où elle est allée trouver la mort. Et mon client a été au courant de son décès. Dans les cas, il y avait l'engouement sur la ruelle en question. Et dans sa cochine à table, maman, fina. On dit, fina. À ce moment-là, il y avait des gens qui m'ont coincé derrière. Il était entouré d'autres mamans. Donc, normalement, on a bien travaillé d'hasard. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. On a fini les lots, on a gagné. Et
a gagné, bah tu vas il a gagné. Na gagné, oh gagné basani, na likuta. Natali basani na likuta mo malonga tena bien. Na gagné, on soit aux basani, soit aux 60 000 francs, mais bimisa mbongo oyo ekoza na valeur ya échange ya 100 000 francs, opesa yo 100 000 francs. Na fumoli pesa ki na pete nyonso na bimisi mbongo oyo nyonso nazalaki na il a fait à 39 000 francs. Na pesi tia signature. La Suisse se plus na ngai na tie. Oh, fini bien te, fini lisusu. Na fini. Oh, fini bien te à 3 reprises. Fini lisusu. Na fini. Flèche en faut étaler, so étaler au perdre. Eh, bah que ça va qui wana donc c'est tout un clic. Oh, c'est tout un réseau maman. Oh, eh, bah bien na tout soba. Eh, ça soba au perdre. Na perdre. Donc je perds mon argent comme ça dans un jeu auquel je ne même pas parier. Je l'ai trouvé louche, non, non, que nous à la police. C'est tout un réseau. Et un papa là a bendina moi na yaka tuer ma fille yaka. Na oui papa. C'est quoi ça? Oh t'es. Et Zanine, il a fait genre ironie, comme s'il ne savait rien à expliquer ce qui s'est passé réellement. Je l'ai expliqué clairement. Et le papa me dit ok. Comme on a mon célibat là, on a mis à ta famille, mais sauf qu'il n'a pas si on peut mourir. Dans l'anzela côté la simate. Et depuis la police, t'es comme un peu au comme il a eu. Na sali oyo na monoko na biso mboka balobaka balonga lokali oyo elantela parce que je suis membre balonga mutamaele ne lokwa sukali nabi je prends d'abord les 20 000 ainsi occupé ça on monte à la police j'ai pris les 20 000 francs j'ai fait semblant de partir quand je vis que le vieux ne me regardait plus je me suis retourné pour me renseigner où se trouve la police la plus proche il y a casque de Chicago ne ba iko la bisanga na yo mona bah toi avec ça papa ça me pas dire derrière moi. Et ça, le coup, à soi, c'est quand il a pris mon argent, il a maillé les noms de son appel. Donc, moi, je me suis mis. Il y a un moment où on j'ai un billet bête, on peut se mon auto bête sinon déjà. Ce que y a fait ça qui déjà mon déjà pas bête à toi. Là, on a fait 5200. Avec au final, c'est ce que j'ai mis. Quand on a vous avez l'autorisation à Robétager interdit. Namboka Nabiso. Vous avez l'autorisation à vous. Ce qu'on a dans la police. Police, c'est ça anime. L'État fasse son travail parce que ça c'est de l'escroquerie. Il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus, c'est de l'escroquerie. Salam. Ni penya na selo ke papa osape ya veni bazina ni penya ni nini ezo comme ça na OK pe formation na jawini ngo na ngala right na ko mabe jawini sauter na tafita mutite bazina na rata na masira koko na ye to travailler na esika moko na service moko spécial to travailler na ye esika moko bano babotami na kati na ye baza na banoko na ye na bamama na ye misato ya so mais je ne comprends pas moi na yebi ngai kende kokata asali destruction méchante na portail na ngai kata yango panza yango ngai na telemi ntango naza na ndako nazwa na télévision nazoka boum oh nini qu'est-ce qui se passe na sauté nakamati libende ezalaki nango na ye na bombani pembe na mopanzi ya portail bazokata azopesa ordre buka kota na ndako panza alonga nataki lokola nazali moto na bino mbeko na bino soki na cheve na bombe na libandelaka mosusu ngai na kosala komi ataki ezali ngai nazila ye akota sikoyo na kati ya lopango olia akota na kati ya lopango akoti te azopesa ordre atiki ale bato kobuka epa na pasiere babuki ndako ya nini ya lokate na longwe na tei na singa epa na noko na ye nakoma kuna noko na laki bakomi oye pe ayaki awatala aye kobuka lisusu portail koko na soki na mama ali akufi pana nani mama aba no be ke na kanga mbanga na yo
Ma Maria akufi kwa ni pona yedi kuteke osali ni papier osali ko kolala mosali mabe est-ce que akutika te na ye banoko na ye nyonso bazomona no akende meme papa na etango na ye moko asali kuwa na keti na ke komona papa na bandeko nyonso azali wana ye binga po tosali na papa na ye sika moko poko no molingi Stéphane Ah, Chilolo, 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 Chilolo,